Nzambe alobi na biso ete ngai molimo mosantu nanu na nomete. Tata Simon Kimbangu Kiangani nanu anomete. Compter à zéro. Ndenge nini tokozonga na zéro aussi longtemps Tata Simon Kimbangu Kiangani asali ko continuer ko nommer kasi tozongi totali ba message ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tata Simon Kimbangu Kiangani ya biso eboye. Molimo mosantu akosala na batu mabete. Molimo mosantu wana ezali maloba ya Tata Simon Kimbangu batata ba maman. Molimo mosantu akosala na batu mabete. Tozongi na compter à zéro. Mais motuna ezali molimo mosantu akosala na batu mabete. Kasi boni Tata Simon Kimbangu Kiangani jusqu'à maintenant azali ko nommer batu. Lokola ngai Papa Guy Laurent Lobela nazwa ki signature ya mokonzi ya bole directeur national ya Ratelki. Mais Tata Simon Kimbangu alobi akosala na batu mabete. Est-ce que biso ba nyonso tozali ba porteur ya signature ya papa? Est-ce que tozali ko qualifier ya kosala na Tata Simon Kimbangu? Toye kofanda to sosoli lisusu tolobi tozonga retour parce que na kati na lingoma na biso maso masima lobama oyo maloba maka yango mazali kosalema tozongi lisusu tokutani na message ya Papa Simon Kimbangu batata ba mama bolimbisa biso ba message ya ba papa ezali biliard na biso yango epesaka biso maele please et yango epesaka biso esprit ya détermination please parce que Papa Simon Kimbangu azalaki déterminé tango kolo Yesu apesaki ye musala alandaki caprice ya bakonzi ya l'état te et soki alandaki réellement caprice ya bakonzi ya l'état ya ba chef coutumier musala oyo Tata Simon Kimbangu alingaki alonga yango te esengaki détermination pour que Tata Simon Kimbangu a reçu na musala oyo kolo Yesu apesaki epai na ye. Tozongi lisusu na message ya papa toye kolanda Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na biso ete molimo mosantu nanu anomete. Molimo mosantu nanu anomete. Na mitali na lobi or molimo mosantu nanu anomete. Mengai nazali porteur ya signature ya papa. Bandeko ebele bazali ba porteur ya signature ya papa. Et tous allez comme on a presque partout. Nomination zali kobima. Tango nyonso mokonzi abule ya signature likolo ya nomination ya lokasa. Ete mutu songolo akomi esika boy mutu songolo. To fandi to sosoli ya Papa zali Nzambe. Papa zali Nzambe. Nzokande nomination oyo Tata Simon Kimbangu azali koloba yango alobi ete molimo mosantu nanu anomete. Tata Simon Kimbangu Kiangani nanu anomete. Et a précisé yango lisusu molimo mosantu akosala na batu mabete. C'est-à-dire nomination oyo Tata Simon Kimbangu azali koloba ezali nomination par rapport ya ba proposition oyo batu bamemelaka Papa Simon Kimbangu te. Ezali nomination par rapport ya bilembo. C'est-à-dire, yo ozali mwana ya Tata Simon Kimbangu, ozali na elembo ya koteya. Tata Simon Kimbangu akopesa wa musala ya koteya.